Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Nani satazo nani mpema na yo. Yanga pe asia kufi. Amen, reste reposer en Dieu. Feli abomi batu na poison. Alena yoyo ya bana. Tout se paie ici. Oyo lona kinde okobu. Soki lelo batiki yo, c'est-à-dire état de droit et baby. Yo za exemple ya état de droit. Kufa kuna nzambe amona yo. Azwa ko nani satazo nani mpema na yo. Yanga pe asia kufi. Amen, reste reposer en Dieu. Nani satazo nani mpema na yo. Yanga pe asia kufi. Amen, reste reposer en Dieu. Feli abomi batu na poison. Alena yoyo ya bana. Tout se paie ici. Oyo lona kinde okobu. Soki lelo batiki yo, c'est-à-dire état de droit et baby. Yo za exemple ya état de droit. Kufa kuna nzambe amona yo. Azwa ko nani satazo nani mpema na yo. Yanga pe asia kufi. Amen, reste reposer en Dieu. Nani satazo nani mpema na yo. Yanga pe asia kufi. Amen, reste reposer en Dieu. Feli abomi batu na poison. Alena yoyo ya bana. Tout se paie ici. Oyo lona kinde okobu. Soki lelo batiki yo, c'est-à-dire état de droit et baby. Yo za exemple ya état de droit. Kufa kuna nzambe amona yo. Azwa ko nani satazo nani mpema na yo. Yanga pe asia kufi. Amen, reste reposer en Dieu. Nani satazo nani mpema na yo. Yanga pe asia kufi. Amen, reste reposer en Dieu. Feli abomi batu na poison. Alena yoyo ya bana. Tout se paie ici. Oyo lona kinde okobu. Soki lelo batiki yo, c'est-à-dire état de droit et baby. Yo za exemple ya état de droit. Kufa kuna nzambe amona yo. Azwa ko nani satazo nani mpema na yo. Yanga pe asia kufi. Amen, reste reposer en Dieu. awa tozomona moto peme ya station na Kabamba bakombata basiliki mpo na ntina babimisi kamere akobima na prison te, kamere akobima na prison mpo na nini? Nde yango wana omoni bakombata bapelisi moto awa na Kabinda awa na koya bokasa Kabinda, moto eza ya kopela mituka eleka lisusu te, eza ya koyinda la bokasa Kabamba awa bokasa Kabamba batie moto awa na ndenge babimisi kamere. Nde yango wana peuple ya basiliki bapelisi moto pona likambo ya kamera akobima boye te na prison. Nde yango wana bapeple basiliki batie moto batumba biloko bapine. Merci. Bango ne bazo sala kena sala. Elo na komi na 7 voiture. Na sala na komi na 7 voiture. Lobi na zoki teskel. Ya pembe na dekorango mukontombolo mo mali wakaninda. Nanya pesingai. Girondo. Mboyo. Wa yoki kolela. Alobi il faut tokende liboso. Bisi mukoko akendaki na kamera. Kolio ne muluku tike lukasa ngula mukuna. Ukende rapide te. Tokenda pas de camino. Il faut que na malembe. Caméra ça biso toboni ete de père et de mère toza na ye eza politique akobima tokoyamba ye aza na union sacré tokoboya ete akoya mais toboyi nde baoyo bazokende prêcher omoni baoyo bazoluka baposte oyo ipoza directeur okoza te otangaki classe olandaki procédure. Merci beaucoup na yoki lelo monoko omoni monoko avec maman na manoni etumba sinakuni koleba na charme papa. awa tozomona moto peme ya station na Kabamba bakombata basiliki mpo na ntina babimisi kamera akobima na prison te, kamera akobima na prison mpo na nini? Nde yango wana omoni bakombata bapelisi moto awa na Kabinda awa na koya bokasa Kabinda, moto eza ya kopela mituka eleka lisusu te, eza ya koyinda la bokasa Kabamba awa
kosaka bamba batie moto awa na ndenge bisika mere nde yango wana peuple basiliki bapelisi moto mpona likambo ya kamere akobima boye te na prison nde yango wana bapeuple basiliki batie moto batumba biloko bapine. Merci. Bango ne bazosala ke nazala. Elona komi na 7 voiture nazala nakomi na 7 voiture lobi nazwaki te ciel ya pembe na dekore yango mukontombolo moomai wokeninda nani apesi ngai gilondo mboyo oyo ayoki kolela alobi ifo tokende liboso pisi mokoko akendaki na kamere kolia one ite lukasa nkoya mokuna kokende rapide te tokenda pas de kameno ifo kende malembe Caméra ça biso toboyi te de père et de mère toza na ye eza politique akobima tokoyamba ye aza na union sacré tokoboya ye te akoya mais toboyi nde baoyo bazokende pression omoni baoyo bazoluka baposte oyo ipoza directeur okozala te otangaki classe olandaki procédure. Merci beaucoup ya na yoki lelo monoko omoni monoko oyo avec mama na manwange etumba sinakuni koleba na charma papa. awa tozomona moto peme ya station na kabamba bakombata basiliki mpona ntina babimisi kamere akobima na prison te kamere akobima na prison mpona nini nde yango wana omoni bakombata bapelisi moto awa na kabinda awa na mpo ya bokasa kabinda moto eza ya kopela mituka eleka lisusu te eza ya koyindala bokasaka bambara awa kosaka bambara batie moto awa na ndenge bisi kamere nde yango wana peuple basiliki bapelisi moto mpona likambo ya kamere akobima boye te na prison nde yango wana bapeuple basiliki batie moto batumba biloko bapine. Merci. Bango ne bazosala ke nazala elona komi na 7 voiture nazala nakomi na 7 voiture lobi nazwaki te ciel ya pembe na dekore yango mukontombolo moomai wokeninda nani apesi ngai gilondo mboyo oyo ayoki kolela alobi ifo tokende liboso pisi mokoko akendaki na kamere kolia one ite lukasa nkoya mokuna kokende rapide te tokenda pas de kameno ifo kende malembe. Caméra ça biso toboyi te de père et de mère toza na ye eza politique akobima tokoyamba ye aza na union sacré tokoboya ye te akoya mais toboyi nde baoyo bazokende pression omoni baoyo bazoluka baposte oyo ipoza directeur okozala te otangaki classe olandaki procédure. Merci beaucoup ya na yoki lelo monoko omoni monoko oyo avec mama na manwange etumba sinakuni koleba na charma papa.
na ndenge na yo mwane balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokota na biso tolata voya nsima mboka tala ayesali na ndenge na yo mwane eye na kati ya matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso eza na ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na Irebu A37 maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor contactez Bijou d'Or TV contactez numéro oyo moni réservez place na yo ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso, il y a publicité, voiture na biso eza na Congo, motolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.